Mama Tofanda Tel, Bébé quoi, Chaba Kassongo, Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masendoki. Mon perso, Osatiro et la Takalia, Siange Katana. Nabituma Basua, Yobundi Sangaïa, 5 ans. Jamabama, la modèle, Tina Famia Ibe. Masiandoki, Enakoma, Kobanga, oh, Kwenya. Amange, Wamokosa, Kelima Boma, Giselle Irene, Masiandoki, Wamokosa, Abisana, Kwanza, Muna, Wamange. Oh! C'est biloko nanga depuis na tinda. Bande ko nanga ngolo ba bazika biloko nanga te 6 mois yango papa. Biloni. Bilo ba kolu na tinda kiko? Ah! Mon atteint biloko ça fait 6 mois. Non, agence nango. Mais iko koma te ve. Non. Rita na bilope leki nanga. Bota pe bato tinda biloko. Muto zo ba forme musicien, ala forme ndeza ba moko na studio, aboka ta mutu modi bangate. Mon frère. Rita. Leki nanga. Biso dans la côté des autres qui n'ont ils ont chargé les lots. Tout ça le bureau que nous choisir quand on a ça quand tu côté de la salle. Ils ont cherché le bureau de Angola fait 45 jours de 45 jours de commis. Il a fait combien d'années? Angola Express Business International. Ah bon? Pour les aller au Tchèque en France et qui est mon Angola. La conteneur est direct. 45 jours sur le bureau là. On a ça sur le bureau sur la voiture vraiment. Mais quel est le jour en Angola maman? Antonio Miala. Moi on balié wana. D'ailleurs on peut dire Rita yaka. N'Angola ça ouais. Angola normalement c'est dans la palanca. La palanca. Donc bana tu Angola ba yebiso komi kana palanca wana. So komi na Mathieu. Komi normalement na hôpital na sanator. Hôpital sanator. Kalaka. Oui ça bande. Komi na hôpital sanator. Okomi wana pembeni wana tona bara na biso Mathieu zakawana. Bara Mathieu. So komi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota. Rua Jota. Donc Jota ko bazo Jota. Donc so tout kana Rua G batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto na palanka modumba tutu bayebi agence ezaka moko Angola Express International Business. Bana Suisse, bana Belgique, bana Italie, bana Angleterre, numéro wana eza wana Londres. Oh no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko toza biloko to charger et que na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda. Bonjour, bonsoir, Nabamure Zignon, Sobamesana Kolanda, Irène, Masiendo qui TV identité et bundesi o mama bino la cabino kakaba histoire vrai pour esa la bino ba vrai makasi na banda kuna bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masolo ya Irène Masiendo qui esa la ka vraiment bien makasi yango to ebisaka bande ko nyonso bazolanda biso partout ba o nanu ba sabona te na site yo bo sabone o site ya mama bino bande ko déjà bo sabona bo partager ka parce que biso to betaka masolo ya solo to betaka aubergine te to sayela ka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie parce que mokili eza na makambo ebele bande ko nyoso bo soutenir ka biso nzamba lola asala bino bolamu akanisela bino to pesaka merci na nyonso bo salaka yango to zanga ka te ko pesa merci na Betty la patronne moi saleki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na mama 22 moi so ya mibla 22 ndako na Verchache moi so longa mpia ka se Betty la patronne. Merci na fondation Willy Moucheni. Ya Willy Moucheni motomoko bien le vrai code amboka Willy Moucheni. Merci na fondation Musala ezokende vraiment kitoko makasi fondation Willy Moucheni. To pesi merci na Yves Djoboke garçon de luxe na kata Paris ba bive asola ka plus que solo to bosanité vie na biso mo bangé na shipping na kata colonne Pochane Andel. Ba mourena ba moureuse na zwe bisabino vie na biso Pochane Andel asala ka musala kitoko. Balobi mo bangé na shipping ndeko nanga kubuka na te olingo tinda ba carton na Angola na Kinshasa bana Bundesliga Pochane Andel mo bangé na shipping na kata colonne balobi vie assurance ya sûr parce que pas nae désordre et les kakate. Voilà, merci na bande konso banda kabiso partout nzamba lola apambola bino. Merci na yabe Zakari Tulomba moi si kitoko petai mami la plus belle na kata France balobi umela
tobosani te mama Lili Mwimba ya papa Oscar toujours na kati ya France na mboka ya Jolie Musunga et de longues jambes bamouré na bamourese Irène Masiendo ayaka boye na bino lisolo moko ndeko moko abengi ngai mama Irène beta lisolo nanga eza lisolo ya petite sœur nanga awa na kati ya Hollande auti kokutama na problème moko eza vraiment pasi beta pona koyebisa bandeko keto keba bandeko na biso na Afrique bakoma mitema mabe kaka pona poto leo na koyebisa bandeko balandaka biso poto ezalaka paradis te na poto batu babelaka na poto batu bakufaka na poto bakamnyaso mabe esalamaka topesi nzambe merci parce que lisolo oyo elinga ko choquer mwana moko na poto akufa to vine ebeba mais nzamba sali grâce azo vivre yango raison babengi mama Irène abeta lisolo o bandeko Hollande nzamba lola apambola bandeko nyonso ya Hollande na mboka ya mama Zolo balobi toujours bana Hollande boumela ba mourir na ba mourir ndeko na biso Hollande mama Irène nazana mwana awa leki wana alinga kokufa asalaki crise mais nzamba batelier leki wana azalaka awa na Hollande akendaka Afrique mingi po papa na ye azaka na Afrique mama ne azala a na poto mama ne ba divorce na papa ne akoli na mabuka mama na ye tellement koli pa mama ne awa na poto akoma okenda Afrique mingi akenda kotala papa ne po papa na jusqu'à moko ya kitoko asalaka na Congo na kokende wana akendaki na église moko sembe na Kinshasa akutanaki na frère moko boye frère wana bazalaki vraiment na vie ya pasi ya malonga te mais ayebaki Yesu Masiya azalaki kosambela na ye na kati église wana tant bakutaki na kati église wana balinganaki lokola mwasi na mobali mwasi azalaki na 28 ans frère wana azalaki na âge ya 33 ans na Congo balingani tant balingani bolingo ndenge ezala kaka mwasi ya poto azu mobali ne na Kinshasa mwana na poto tobeta lisolo azalaki na mobali te aza divorcé te abota pe nanu te mais asalaka na ye adebrouillera vie na ye akomi kokende Kinshasa kotala mobali tour asuka ote kokende kende baki kosala présentation ba famille bavanda pena ba pesa mbonga libala mobali wana Kinshasa asala ati mais après ya kaka na église moko boye aza vraiment proche ya pasteur moko na église ya kosala ke bakomesko ko préparer voyage na bango po mobali aya poto komona nyonso esalama eza befort ya mwasi eza nango mabete parce que mwana poto asalaka aza na mobali te abota pete soka azu mobali mo na Kinshasa mobali ampe abala te abota te baosala bolingo normal amour eza na frontière te soki ba se comprendre na bango bien akokino ko bengisa mobali aya eza nango mabete soki ba se comprendre bien to telemelaka biloko na biso basaka la mikolo tiki mibali na poto divorce okeso mobali mso mobala batu na Kinshasa ndo te ba merde na vie mais na kana bango ebande ko bima normal bien que mwasi mutu azo fournir be fort côté mbongo côté finance ebande ko monana vu que mobile na Kinshasa asala rati mais mwasi azo sala be fort même mobile ti na famille ba sel présentation ba pesi bango fartir libala bozo mona ke famille zo yamba mobile azo yamba na se bozo comprendre que mobile asala rati muta osala be fort ezali mwasi mais lokwa baza ba jeune to pesa bango chance vu que papa ya mwana ngope asala kanisika bien nde na lobi ka uta kolanda kenda kotala papa ne po mama ne azala awa na poto mama na koma kovanda na Belgique mais baza bato bavandi na Hollande ba umil na Hollande ndenge ande kokende bongi sali ke ayako bongisa siko po mobali aluka aya tant mobali azolinga siko aya poto makamba mobali ya liboso ya voyage esimbaki te mobali ayaki poto akomaki ti na Portugal selon du solo bazongisaki ye mobali amonaki yango kitoko te loko aza mutu moko deja yebi makambo ya Nzambe akendaki na ngomba kosambela po na deuxième voyage na ye mais ntango azokende azalaki na mi moko banda kosambela na église wana banda kala donc amine oyo banyokwamaka na pasi na kati église wana bango bali bana yango bazalaki moko interprète ya pasteur batambolaka na pasteur bazalaki vraiment na vie ya pasi église na bango ezalaki monene te mais ndeko wana azwaki chance azwi mwasi akomi koyede abengisi ye mbaso na poto ayaki ti Portugal pardon ayaki ti na Espagne bakanga na Espagne aumi na sa soki 8 jours na Espagne barefula ye bakanga ki na aéroport alinga esko deuxième tour ko banga ndi bakangaka ye bazwele visa esko pa kendi Portugal est-ce que vous comprenez na sa ki règle ya ba pays mibali wana bolimbisa Siko po aya tour ya nzela ndeti na akita na Portugal nde ya kosala ke habite na kende ko mata na ngomba na kende ko sambela pona associer nzambe na ba projet pe na voyage nanga mwana mbalo babi komona yebo azalaki kimia même il fait moi si na kozanga ne ba acceptaki ye parce que azaki garçon mo ngem ramba nzambe baza na famille moko bazaki na bozuité mais famille na bango babi ko respecter batou et puis moi ça linga po mbali na zaki vraiment amoureuse papa et moi spena Kinshasa azalaki d'accord telaka mo mbala sala kate moi na bozo to land jeune fille bon aboti na mte to bengi jeune fille parce que azalaki na engagement mon côté azoki ko linga mbali na Kinshasa famille bazo ko accepter c'est que ba mona ki garçon na zaki quand même bien
garçon na baki akende kosambela po akekotika voyage na maboko ya nzambe bamourir na bamourise bandekolande babenga garçon na mataki na ngomba akekosambela ipare moninga nde bazali kosambela nini église moko oyo bagalera bango baye bazala bapipeti ya paster na bango akomaki na haine banda ndeko azwaki mwasi ya poto ndeko achangeaki akome mwa t-shirt a propre mwa makambo na église akobimisa mwa veste mwa mokase mbimi ekomaki kosala haine epai ya ndeko babandaka na ye kosambela nzela moko mpo na ndeko wana nzela nzambe azosalela ye te asaleli ye mpo azwi mwasi ya poto ndike abongi mpo mwa changement ekomaki mwa t-shirt ebandaki komonana ya kosalaki ndeko mobali amataki ngomba akendaki kosambela bamourir na bamoureuse baye kokuta ndeko mobali akufi mobali oyo azalaki na mwasi na Hollande akufi babomi ye na ngomba akende kosambela na ngomba eloko ebomi ye ezoyebana te ezalaki na bandeko groupe mosusu baye kosambela na ntongo ndenge ngomba kini ezalaka baye kokuta ndeko wana deja akufa ezalaki paniki nani abomi ndeko babengaki basoda baye kozwa mwana mobali wana bake na ye donc kora mwana mobali wana ezalaki choc na famille na ye ntango mofi ya Hollande ayokaki babi ezalaki vraiment facile te mwana mwasi asalaki crise akomaki tina niveau hôpital fiancé awa mwasi ni azalaki prête akufa donc aperdaki donc tindenga biki boeza mawana nzambe parce que akomaki lokola troublé mobali na elingaki mingi semaki na famille diku babenga basolaka chaque jour mwana banga za muta ba prière tant bazo préparer voyage à mibale aya po okita na Portugal nde moko baka kende ko matangomba assemble parce que voyage mabuka nzambe bake kobuma ye tant baboyi mo baba na hôpital bayene na babenga basoda bakene ndenge zalaka meka koluka ndenge esalaki vraiment pasi ezalaki vraiment choc makasi na famille mais eloko nini na koloba pasteur na mwa église wana abandede ya comprendre ke ye na ndeko wana bazali koyoka na lisusu te ndeko wana komaki na kimutema mabe pa ya ndeko ya poto kufunda ye pa ya pasteur o ndenge eza boye mwasi na oti poto aye wana bake kosala ekobo mpo nanu babali te wana voyage ya liboso mwasi na kenda Kinshasa parce que otosala mariage ya famille bazwa bakovanda disons bazwa farti na voyage ya mibale voyage ya liboso balinganaki mobali akomaki kotala mwasi na flat ya mibale ntango mwasi akei mobali akende kovanda mwasi na flat frère na komaki kopesa parce bazosala ekobo na troisième voyage nde baoti kobalana nde esaliki bazoluka nzela poto mpo mobali ya mwasi akenda su te mpo to liboso esimbaki te ya mibale yango ndeko ake kobondela atika voyage na maboko ya nzambe ake kokufa na ngomba pasteur abandede aye koremarke ke mabe ezali atuli ndeko wana bi o ntango ndeko abaki ake ngoma yo bandeko koyoka biso kasoki yo kendaki ne ngomba tabi te akendaki ngomba te atikali mpe kokoma na ngomba te eloko moko pe te do akende kosambela ye moko ezalaki lokola prière na ye privé mpo na makambo ya voyage mais eloko nini esalami botala nzambe ndenge alingaka bato na ye frère bazalaki église moko wana ipare atindaki bato na ye moko azalaki sur place bazalaki plus de 7 selon lisolo bakendaki na ngomba kolanda ye babeta ye baboma ye mpo asala eloko te mpo na motema mabe azwi mwasi ya poto mpo na motema mabe ye alinga ya poto soki ya ye poto akobonga bandeko ya mitema mabe nayebi te bokanisaka nini soki ya ye poto abongi nani nayebi soki yo kobonga te ye bato babongaka na 1999 bakanisaka baleki bato nyonso na mbongo bandeko bazozwa mbongo na 2024 2023 bazoduma mpe na ndenge na bango bao bakobonga mpe na 2026 nyonso eza makambo ya nzambe kobonga ezalaka na dati te ezalaka na heure te ezalaka na jour te tobanga nzambe panie ezocircule nano soki ndeko azwi lela sombi atongi azolata azobonga elobi te ke yo kobonga te okoma motema mabe na ye te sepelaka na lipamboli ya moninga mpo olobi nzambe mpe apambola mokili eza na barealité nango toyebaka batambongo na kala lelo batambongo na bazalaka su te bakweya bana bonne vie bakoma kosouffrir bano bakolaki na pasi batata bazali na mbongo te lelo bazwa mpe vi na ndenge na bango nyonso eza kaka grâce bakendaki koboma ndeko wana paster ntango bakendaki na ngomba azalaki choqué mais ake kokuta pembeni babomi ndeko wana montre ya frère oyo basambelaka na ye ekweyaki esalaki paster bien te ederangeaki paster mais ayebisaki motu te paster na bango nde bandai kolandela parmi bato bakendaki komenase eza na frère moko akotaki sika na église bakoma esiko kokangama trop na frère wana ake koboma moninga parce que nde omonaki frère banda azwa mwasi ya poto akoma propre achangea donc aokei na ye mpe poto azwaka déjà frère moko ya sika amemaka ye na église bafrère ko babongwana bien te wana moko bavoyu ndambo amemaki ye na église ntango paster ake koswa na frère wana azalaki vraiment mayele te azalaki vraiment na classe ya moke azalaki vraiment ayebaki vraiment koloba te amekaki kodévoiler obiso tokendaki kuna tobetaki ye makufaki te
toyebi tatika kokufa na nsima na ndenge ni bobetaki bozalaki na banani atangi tozalaki na frère Kingandi na ndeko boye na bato misatu na mususu nayebaki ye te namona ebonka sur place total tozalaki na faire ya 7 personnes tokende kobeta ye na raison nini oyo aza na raison te alobaki kaka ke akoma kodéranger une église pasteur olingaka mingi ye bandeko nanga raison vraiment babomeli frère wana eyebani te bandeko landi baza na choc bamamera ni beta lisolo yango wana toyeba akobomba makambo makambo na biso eza makambo koyebisaka bato te pourquoi nalobi boye parce que ndeko ya mobali azali koyebisa ndeko wana ke nazo voyager yango nalobaki eloko moko bandeko nanga ntango olobi nga nalingaka moto nayebisaki makambo nanga eske ye mpe alingaka yo fo toyebaka tobatelaka maloba bozomona ndeko babomi akende ni kosambela na ngomba akende koprepare voyage na ye moto abomi ezaka frère basambelaka na ye ki motema mabe na kati ya baeglise yaya bato bakoma okende eglise bakoma mitema mabe bakoma na baeni moko kombo nzambe ebele na monoko me baza na mitema mabe yango wana bandeko bazali komituna babomi frère wana atiki mwasi fiancé na ye na Hollande oyo bakende kozwa na fartir ya libala balingaki bapesa biloko nyonso ya libala ekoma vraiment na niveau mosusu ayana no poto kaka okende kosambela mpona kotika voyage na maboka nzambe babomi epa babandi parmi bato babomi babandi kopo wana moto asineli babandi ezali frère basambelaka na église moko awa bomi nayebi te siko mamba poto wana ekokoma ya ye nzambe alinga bato na ye ezalaki juste bandeko landi babengaki nga mpona kobeta lisolo oyo parce que fille oyo akufeli mobali toloba bongo atikali na Hollande fiancé na ye nde babomi na Congo azalaki frère moko aza na témoignage ya bien alingaki makambo ya nzambe topesi nzambe merci ayamba molimo ya papa wana na kimia endeko na biso mobali moto abomi na bato babomaki bango nyonso bango bakufa te batikala libanga nzambe alo apambola bango génération nyonso bazala béni parce que balongoli moto mobimba na mokili raison ezomwana te tisiko raison babomeli eza te kande baoloba raison pena ka sala ki bo ezate ezaka balobaki pasteur azolinga ye babaki azolinga kende poto balobaki ya chanja apia ba raison mozo mona ke eza na sens te balongola ngo molima muto na mokili mais to accepter ngo parce que ki mutema bi na mokili e koma permis yango na zo ebiso ndeko zolanda nga tambola kana bokebi mutu nyonso lia ko sola kana sekaka na ye azate kalinga ko peut-être olinga ke est-ce que ye pa linga kayo nzamba mona bino tokutani mbala sima soki mwana motazongi te s'abonner na Irane Masiandoki TV ko hésiter te benga biso like vidéo partager nzamba lola akopambola wana tokutani mbala sima bisous bye bye. Ah, merci. La deuxième fois. Merci. C'est gentil. Ok, je vous en prie. Merci. Ah, deuxième. Quand même dans mon yonge c'est une cuir ma casquette à la qualité de ça la faute non le passe la commission est bien ma caisse bonjour ça va soyez le bienvenu merci beaucoup et la toute vidéo bana la scène bino luka fils fashion était kabilo ka qualité donc ils sont on a vu musique bana les robes dans la toute tati mon asa la kisinga on a commenté à pour na bano blonde ça peut ça l'adresse na bino bienvenue. Alors, dans la boutique lingerie Fils Fashion, en face il y a Shopping Mall, Galeria Mall, le nouveau bâtiment. Dans le niveau 2, local S17, avenue Lukusa, commune de la Gombe. Ah, vous appelez ce qu'on a bien accepté le bouton ma casse. Ma chérie, n'a pas sur les dégâts. Vous avez bien la qualité parce que là, tout ça, t'as rendu la bourse, n'a déjà les classes. Bana Europe, bana kini bakosaka yango te. Ndenge bozomona ba sous-vêtements biloko ya sexy o nazola kisabino eza na Kinshasa. Fils Fashion ememeli biso poto na kati ya Kinshasa. Na adresse o bozomona ndeko nanga oza na poso somba sous-vêtements ya Kano Gen.
collant eloko nyonso oza nango besoin eza na Fils Fashion. Toza pe na biloko ya bapapa basengle ya kitoko ndenge kaka bozomona mpona kolatela baveste. Papa oza libumu mwa munene olingi sengle pesa yo forme na mwa libumu benga yaka na Fils Fashion. Adresse yango wana libumu ezoma forme chemise evanda po esala bien ya bapapa yango. Toza pe na biloko ya bana ya kitoko nyonso kaka na kati ya Fils Fashion na kati ya Kinshasa. Toza pe na ba cravate ndenge bozomona ya kitoko ya qualité ba marque ya propre. Toza na ba parfum marque Zara balobi poto na kati ya Kinshasa. Adresse yango wana boya mbangu boya ko découvrir makambu ya solo makambo bergine ezate. Toza na ba chaussettes ya qualité ndenge kaka bozomona boya ebele. Fils Fashion na prix ya bien okolata na kipoto na kilelo. Bino pe ba mama boya botala biloko pona basi pona kobongisa intime na biso. Toza na biloko na biso ya kosokolela nzoto. Toza na ba vernis, toza na ba rouge à lèvres biloko ya kitoko pona basi to bosana te. Ba mama na ba papa toza pe na ba produit na biso ya kosokolela din ba chaussures ya din to pe ba saki ya din. Oh mama Irene Simbi ezali juste pona koyebisa ba mama moi fraîcheur na monoko bana kini balobi déodorant ya monoko deo ya monoko bongo te. Fils Fashion umela balobi poto na kati ya Kinshasa. Adresse yango wana boya mbangu toza pona bino boya ebele boso ba mayaka ya kitoko yango balobi ya qualité ya propre ba mayaka pamba te bosombaka na balabala te balobi oyo en direct de